Mbote balandia www.masoloyasika.com lelo tozali awa na kati ya Villeneuve toyaki pona conférence oyo ya CCDP epesaki mukona lelo le 13 août 2016 nazui occasion ya ko interroger papa na biso oyo toyebi tangu nyonso alekanaka na ba message na ye na kombo ya messager. Bon, tokoleka na kopesa papa maloba po ye moko a se présenter soki président bala liboso se présenter soki ozanani. Merci maman ko se présenter nazali messager ya nazali mosali na Nzambe. Bon, na kati na mission Nzamba pesi kati na ngai bon asengi na benga na kombo ya messager. Donc voilà kombo na ngai ba yebelinga ezali mosakoli motingia. Nzambe alobi naleka na kombo ya messager. Voilà. Na kombo ya messager ndenge uzuko ba Nzamba tinoleka na kombo ya message nini o opesa na peuple congolais. Apesa ka message na peuple congolais ezali message oyo ya ko semer la vérité. Tozaleki to souffrir mingi na kati na mensonge. Maintenant Nzambe apesi ngai inspiration pour ko réveiller abandeko na ngai balongo na kati na mensonge ba ya na kati na vérité. Oui, to bona ka lisusu papa na biso messager na nzela ya apareko atangu nyonso tangu opesa ka message na yo komba Honoré Ngwanda ezanga te relation nini eza entre les messagers na apareko to pena Honoré Ngwanda. Maman azali ndeko oyo Nzambe alakisaka ngai na kati na révélation alobi ke il fait partie des 7000 hommes oyo bazali nanu fléchi bafléchi na bageni na bango devant diable devant balte yango le monique à partir de l'accès qui habitant de kona yo wana faut soutenir spirituellement yango le moni relation na ngala ezali spirituelle maintenant to monana te na musuni boye mais spirituellement nazali attaché na idéologie na ye nazali attaché na vérité na ye nazali attaché na ngoko ngai pe nazali na le même sens que ye. Ok, lelo to kokutana am kona lelo to moni vraiment bato ndi ebele pona réunion oyo ya CCDP réaction na eza nini? Réaction na ngai na sepeli mingi bon ezali ko revenir kaka avec tout ce que je parle à travers la vérité, à travers aussi la résistance. La résistance c'est aussi une partie où moi je résiste. Donc la parole, la Bible nous dit il faut pas sous-estimer le diable mais il faut les résister. Donc je suis aussi un résistant, je suis messager résistant. Voilà, donc c'est pour ça quand je viens ici na moni bande konanga oyo Nzambe a suscité kilelo ba intervenir na makambo belé oyo eza ko landa kaka na kati na vérité na kati na révolution na kati na esika ki bala na Congo ba telema po to comme une ligne d'arrivée ezali bientôt. Donc esengeli moko na moko a telema po ete to beta trompette ya suka po mire ya Jéricho ekoya. Ok, liloba ya suka nini okoloba na bandeko nyonso tu oba kolanda masolo ya mukona lelo ba congolais nyonso baza kolanda biso. En tout cas liloba langa ya liloba suka kokoza la te po malobe kozala kaka eloko liboso na remercier yo Pati Labela pozali ndeko na biso oyo oza ko soutenir biso mingi. En tout cas yo ndezo mbote Nzamba pambolo ndo mali yo mutali boso pambwami pena bandeko oyo baza ko filmer. Et puis la pesi la limite que bandeko ba renouveler côté la kaba vidéo mingi pour ngala ya kande pour mission Nzamba pesi ngai pour été to bima na kati na mensonge to zonga la kati na vérité. Voilà, donc vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ça ma vocation oyo nazanango na nzela ya parole de Dieu. OK, merci papa na biso messager na bandi tokutani na mbala ya sima. Merci beaucoup, merci mingi. Nzamba pambola bino, merci. OK, merci beaucoup. Kaka bandeko toza toujours na kati ya réunion conférence aussi ko salama awa lelo le 13 août 2016 na mona ni lisusu na ndeko na biso Thierry le commando vandaka na kati na Suède bino nyonso na Danemark pardon bino nyonso boyebiye vraiment impression na yo mukona lelo ndeko Thierry omoni yango ya réunion oyo. Bon, mon réunion est 10 sur 10. Donc, réunion l'équipe bien, mais ils ont réussi à faire mais parce que nous sommes combattants, nous sommes résistants. Parce que
mutu na kombo na ye poto ye bato identifier mutu identifier vous ya moni na ye na sepeli mingi na kuti bandeko nyonso bouti partout na Hollande to ye kusangana wa c'est bon na sepeli mingi toko bakaka ni to za kokoba musala pona ko libérer mabela Congo. Ok, René Romele qui malamu mingi vraiment to moni mama bato ba ebele vraiment na mukona lelo ndeko Thierry na rotuna tolanda ki meeting ya poto to tikana na mukona lelo to kena na meeting ya Etienne Tshisekedi o ya pesi Kabila po ya vi okoloba boni. Bon moni mama lo mona ko loba batutu ba ko ngai na kota ramé ça fait 16 ans. Na ebi papa na bien tout ça. Donc o nyo sa osala wana asala plein boye bien ngo ba kinois asala plein belé mais à libéra Congo te Bemba pe azali na minduka asaki pe plein belé à libéra pe Congo te Mobutu ayi malade na Nice boyebi tanga zongaka bayembaki ye batu plein mais soka nango kaka peuple congolais abenganaka Mobutu a protéger qui était le milite pe to baboye papa wana tozala déjà plein tozala besoin ya soutien populaire poto bengana munguna et pas azali. Mais moi, je suis en train de mise en garde, Félix. Congo est à papa na yote. Congo est allé écouter. Ce qui peut dire Congo est écouter le roi bon comprendre moi na ndeke. Oyo Kabila wana kosa na Kombo. Boye bakayango un jour. Bon le chat de titre reprendre bino. Na le baka na potika na bande vidéo parce que e ko sa maka ndenge elongo bande ndenge wana. Mende ko Thierry le commando na uti kolanda uti kolobali kambo ya soulèvement populaire. Bande ko mingi bazali koloba ete base na Kinshasa pour bateau bazana moyen ya kosala soulèvement populaire wana eza bateau bazana na Kinshasa eta bateau bazana libanda to kolobana bango ni bon na yebi déjà peuple congolais comme mire nasir to bandaki bitumba oyo elongo na biso petit sœur to nyoko bangi po message comme na kin mais na minute oyo oyaki message la bango bazalaki moi ni ngala kata wana ya Tshisekedi pour na benga ni ngala kata c'est collabo ce qui a fait c'est mot d'ordre de jour wana ne pétole la longwa parce que azaki peut préparer aye ba ki loko mokote ba préparer armée la bangote mais le 19 oyo peuple ba le 19 faut ba zo agenda ba bombango caché ba ye ba jour ni ba ko sa souvent populaire parce que le 19 wana da monguna a préparer abisa minuki ne ba lourd pour moi ba libanda ezate parce que ngabe na moto ba pinga na yebi yana ko senga ba peuple congolais tout ça mais qui se gade ça eloko mokote ba compter na été c'est un type azali mandia azamuyibi ba moni ngi balongoli soki ndeko ya base yi wana na mavungu ba ke oza mutu oyo ya clan bango omoni papa wana za orgueil je connais dans les services de renseignement mais le temps comme Moïse Katumbi posa dikambo ya pata mais ba ba Congo to kosukula ngo kalate. Ok, merci beaucoup Ndeko Thierry le commando. Vraiment, le basuka nini okoloba na peuple congolais. Bon, liloba mingi na redresser na bataki. Bozali ba ndeko boye bo souffrir mingi na occupation. Na minute oyo boye bien pour te libérer Congo, faut makila etanga. Révolution za kanengo wana. Makila faut tanga pour te libérer mboka. So to bito ko libérer mboka te, to panga ko pesa makila na biso mboka pe e ko suko mate. Lenga la côté armée bandeko na ngai na ya âge ya 16 ans na baki na roi pour nekolo na côté te pona comme riche mais tant na côté ba service na salaki l'état moninga na salaki bien na comment be ba station mo ya bien na kati mboka révolution nyoso makila fo tanga mais na yebi ko tanga mingi te so ko nombre bo bimaki jour so bo bimi ba wonde ba okende bazali ko te ba yebi kinité bayebi pa bakokota te bayebi pe tineli pa bakobima te bakokota na mai ya Brazzaville bakonager mais bakufi pe mbala moko bomonaki na Kabila pe ntango apesaka mitino ya bini ale bale barwande bazali na pesa kokete bino bana ya Kingasani bokanga bona maboko bozala na courage boyebi mboka ezali bakokipe tous les collabos nyonso ayebi asalaki na Kanambe bazali bato soko zwi kaka ye joue to libé mboka bomaka ka ye to tala maison to photo liminer bango physiquement on va la chaîne de baleki. Ok, merci beaucoup Ndeko Thierry le commando. Retour malamu na Danemark. To monani mbala esima. Ok, pourquoi bara musa ningi longo bani tout savoir.
Ok, merci beaucoup. Parce que tout le monde est mabélé. Tous les gens ont poche parce que les gens ont la bana, il y a la bana, il y a la bana. Si tu libères Congo, les lotés, tu koufi, tu libères Congo. Bana na biso bakoma basamwe bakoye bani bakolibere mboka te o bayebele surtout bana mingi o bana poto na o bana Congo bayebele eloko moko te parce que dans l'époque on occupé politique c'est parce que mboka ezalaki bien même on a biso ba riche te maintenant on fait na bien qui mais ezalaki toza besoin qui bien botikala bien tout ça pour ça venir bien en Hollande quoi. Ok, merci beaucoup. Ok, bandeko balandi toza ko continuer toujours na masona biso ya mokona lelo le 13 août 2016 toza na kati ya réunion ya CCDP esengamaki lelo vraiment tokutana mokona lelo nazwi occasion ya kointerroger mama na biso akose présenter aza nani mpe naloba nini impression na oyo na mokona lelo na réunion oyo ndenge eleki na nyonso balobi na kati omoni yango boni. Merci. Comme on a Marianne Tungisa, nazali présidente ya Paricon en Suède. Na outi Suède na ye en France pour na répondre na appel oyo babengaki ba résistant. Bazo sangana pour na ko makambo mboka na bango. Yango na ye et puis na sepeli makambo ba hote ba lobby vraiment et ça lingai motema na yebi na ko expliquer yango te. Mais na sepeli na ba question na ba réponse parce que na comprendre que peuple congolais a si conscience ya mboka na ye. Et puis peuple congolais na monique azali sous kumbayate azal mutu moko ya comme la libération parce que la résistance est un état d'esprit. Vous allez comprendre que toujours buda pour nani est état d'esprit. C'est mutu comme libéré na esprit. En tout cas na yebi que comme libre vraiment à solo. Donc auto ça lelo eza ko laksana mokili que peuple congolais a télémi azal mutu alinga bunda sko mboka na corps et âme. Donc ce que je peux dire c'est ça. Ouais. Vraiment na sepeli mingi na ndenge osili koyandola na mutuna na ngai na éviter sokota likombe obakisa na bayi bazali kolanda biso bato balanda biso ba congolais ngai nazolo baboye ngai naza congolaise na osenga na bandeko nyonso oyo baza ba résistant oyo bandimi idéologie ya papa Honoré Ngwanda tozwa mboka na biso parce que ngai nalobi ye aza docteur oyo ayebi maladie ya Congo et puis osenga kisi ya Congo parce qu'il y a une solution ya Congo est soulèvement populaire peuple congolais alongo na kati ya ignorance abundela mboka na ye moko po lobi na tongo tozasu na ba dictateur te yango tosenga na congolais nyonso tout et pas yazali abundela mboka na bandenge nyonso oyo aza na quelque chose atia na caisse ya résistance parce que ekosala musala pour na mboka même soulèvement populaire ça doit être organisé ça demande des moyens alors congolais pas yazali ayebake azana quelque chose oyo ko apporter et pas yazali pour la libération ya mboka na ye mboka Congo ekozala libérer na biso ba congolais mutu mo oya ko loba te ko libérer biso mboka ozala te to on a besoin ya ba dictateur te na tête ya mboka to on a besoin ba to za ba démocrate to bundela mboka na biso bango zo senga na ta occupation oyo pour tous à la libre il faut senga congolais nous surtout à participer na odo soza nango soza na quelque chose si on a contre résistance so continue na signe ya na site à Paricon au moins ba donner bancaire ezali si on a libéré mboka na on a quelque chose yoza nango batu musu basala kati ya mboka babundaka et ça vraiment important na encourager bango babunda lisusu koleka biso za libanda toza na problème mingi parce que biso toyebi idéologie yango tondimi tolito si on a action il faut ce que tout si on a corps et âme tout ça la vraiment musala o elongo bani pomboka on a un jour etika mando pa matin mais ezala libérer totalement RDC mobimba coin tous à la libre mais ba o baza na terrain ba kokima parce que bayebi que kope commence à makasi et puis aza mutu mo soka aza déterminé mais seulement que batie biso mo ignorance batie biso pe mo abulu yeke na mutu ngomoni ke ba biso ba élection na résistant l'élection ezalaka te et puis na résistant pe ezalaka na dialogue te alors un fait résistance mutu ko telemela mutu abotoli eloko pona abotola ngona makasi bato bayaki na force babima pe na force tokena ba on élection te tokena ba on pe na dialogue te mais ba ko bimande bayaki na même porte na force tant au côté barokima ngala zo ba perdre partout ba encourager ba tout ça bike to sala nini ba baza na mboka ba tu ba bangate peuple congolais ne se pas yazali a mo bundela mboka na ye alors ba tu wana ba makasité bazande biloba loba
baobangisa biso na baguerre ya bamédia mais biso bacongolais tobanga te tobundana bango mpo toyebi ke tokolonga mabele eza ya biso mboka eza ya biso tokolonga mpo na mboka na biso papa honore ngwanda epai azali abundela mboka parce que mboka so ezokende oyo mpo na badiscours na ye azoya nango aza le seul motu aza ngabeyaka epai ya résistance abeyaka epai gps donc nzambe abatele epai azali makila nkolo ezipa aza na santé malamu tina libération ya mboka na biso merci. Vraiment bino surtout bolandi maman na biso ndenge asili koloba vraiment tokolonga merci mingi maman na ndenge osili ko répondre merci beaucoup. OK bandeko ndenge bozali kolanda biso toujours toza na kati ya France toyaki mpona réunion ya CCDP oyo esalami mokolo na lelo nazwi bandeko na ngai mpe oyo na kotuna bango impression na bango premièrement nanu se présenter vont se présenter comme on a un Ok, pas de problème. Moi je me présente, je m'appelle Delphin Mombela, je suis le président de la Ligue des jeunes de la CCD, Convention chrétienne pour la démocratie. J'ai été invité par les membres de la CCDP pour assister à leur conférence. C'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Ok, ndeko komona awa impression na yo ndenge réunion sili koleka awa omoni yango ndenge ni message nini oyo ya mutu ya uzwi na kati. Moi, le message que j'ai reçu, c'est la sensibilisation. Nous, la jeunesse congolaise, on doit se prendre en charge, on doit être sensibilisé, passer le message, puisqu'en fait, nous avons vu, on nous a dit qu'il y a la constitution congolaise. Ils ont fait le mandat, ils arrivent au bout de leur mandat. Après les 19, ils ne sont plus au pouvoir. Moi, Delphin, je demande à la jeunesse congolaise de se prendre en charge, de se mettre debout, qu'on se retrouve tous là où nous allons, qui vont nous suivre aujourd'hui, qu'on se retrouve devant les ambassades de la République démocratique du Congo après le 19 décembre pour manifester, bloquer leur fonctionnement parce qu'ils ne sont plus légaux. La constitution congolaise dit que non, après le 19 décembre, ils ne sont plus au pouvoir. Donc nous demandons à être tous attentifs, debout, le 20 décembre que nous puissions se retrouver. Là où vous êtes, c'est déjà de se mettre ensemble, de parler, peu importe le pays que vous êtes, ou de se mobiliser, voir qu'est-ce que vous allez faire ces jours-là, le 20 décembre, après le 19. Parce que quand nous arrivons le 20 décembre à minuit, Kabila n'est plus le président du pays, nous devons se mettre debout. Ok, ndeko en tant que mutu oyo tali makambo ya jeunesse naloba nini ya résistance ya CCDP oui ce sensibilisation oyo lobi boko sensibiliser ba jeune ndenge nini par quel moyen? Moi j'ai commencé déjà à faire parce que là je suis un peu, j'ai laissé ma liste que j'ai commencé. Moi j'ai demandé à toutes les jeunes de montrer que vous êtes capables, vous avez l'amour de votre pays. Moi, là où je suis dans le 77 pour la mobilisation. J'ai au moins 50 personnes qui sont d'accord avec moi de se manifester les jours-là. Et nous mettons un symbole d'argent pour manifester, pour voir que non, nous prenons cet engagement de faire quelque chose pour notre pays. Nous mettons 20 euros et 5 euros chacun. Quand vous mettez les 5 euros, vous mettez les noms sur la liste. Comme ça, on va se voir tous ensemble, donner notre idée, qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre pense, pour se mettre d'accord, pour voir comment nous allons organiser ces jours-là. Et comme là, je veux aussi voyager, aller au Maroc, pour sensibiliser la jeunesse congolaise qui se trouve au Maroc, que je sois en contact avec eux. Je vais me déplacer un peu partout là où il y a des Congolais, les jeunes, pour sensibiliser tout le monde. Nous devons être debout parce que la jeunesse congolaise, nous devons préparer notre avenir de demain. Parce que pour que le Congo puisse marcher, on doit préparer la jeunesse. Aujourd'hui, on dit non, les enfants, on les appelle les enfants. Aujourd'hui, le Kuluna. Moi, je suis parti au pays, il n'y avait pas de Kuluna. C'est de Kuluna parce que les jeunes ne sont pas occupés, il n'y a rien pour eux. Quand ils vont faire du sport, après le sport, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agresser quelqu'un pour gagner quelque chose. Parce que l'État ne prend pas en charge. On ne peut plus continuer à vivre cela pour faire le glissement. On nous parle comment les mots qu'ils sont en train d'utiliser, les politiciens congolais, faire les dialogues. On va faire les dialogues pour parler de quoi? On va demander sortir les politiciens. Pendant combien de temps ils sont en prison? Kabila, il reste combien de mois pour partir? Si vous voulez au dialogue, dites-nous comment vous allez faire après Kabila, comment il va faire. Est-ce qu'il va être enfermé? Il va avoir quoi comme sécurité? C'est ce que nous devons parler. Nous ne devons pas parler pour collaborer, que Kabila puisse rester au pouvoir, que nous puissions toujours continuer à suivre les Blancs, parce que c'est les Occidentaux qui
qui nous tue. En France, en Europe, j'ai jamais vu les ONG. On voit les associations. Quand on dit ONG, ils ont le pouvoir. Quand les associations, ils dépendent de l'État. Tout ce qu'ils disent, c'est l'État. Le Congo, il n'y a pas de fondamentaux. C'est un pays, c'est une maison sans fondation. Nous voulons faire la fondation pour notre pays, pour mieux avancer. C'est le message que moi j'avais aujourd'hui pour la jeunesse congolaise. Ok, olobi likambo occidentaux bato mabiso. Bandeko mingi balobi bandeko mingi pe balobi ete bokondi to pe pouvoir epesa makaba occidentaux. Bokondi ko pesa ba occidentaux te. Quand ils ont organisé les élections, il y a parmi nous les gens qui sont là qui ont voté Kabila. C'est pas l'occidentaux qui va voter Kabila. C'est nous devons prendre les choses en main. C'est pas les occidentaux, c'est nous qui vont décider pour notre pays. Moi, je ne pense pas, quand il y a un problème en France, Kabila se déplace pour parler avec Hollande. Non. Kabila, il appelle, Hollande, il voit le Parlement, et le Parlement, on doit voir les parlements qui sont élus, qui ont le projet pour notre pays. On ne va pas prendre des gens qui sont là pour les sauver d'argent. Ok, merci Mingi Ndeko. Parce que nous sommes en colère, on commence à en avoir marre. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Le pays va mal. Nous tous devons être debout. Ok, merci vraiment. Nous aussi pour répondre à la micro nangai. Message na on a déjà passé. Na koleka pas ndeko na biso maître Mayaka Punda. Merci beaucoup. Oh azali na biso awa. Maître to moni awa mukona lelo uti Belgique yo na mama. To moni bino mukona lelo awa mukona lelo na réunion oyo zuelo ko nini ya malonga na kati. En tout cas, mokolo ya lelo ndenge omoni ngawa ser na rana zo sepele ya trop. Omoni ndenge bato ndiawa, ça fait longtemps bato basanga boy. En tout cas, journée à lelo, en tout cas, toujours une nouvelle moko ya bien, il faut tous ensemble. Aux ensemble, ce qu'on a nani. Faut eba muto nino ko kanga nae. Toujours des stratégies on tout, mais tout to ko lo bangote. Omoni kaka ne moi nanga petit nanga utolobawa alobi trop. Ngaza mingi ya kolobate oyebi ke ngai na lobaka trop te na mutu ya baction makambo tout lobia pona nga na bombi ya motema na on peut ça passe pas petit nanga ameka ko expliquer bino mwa ndambu o ya ça. Ok, c'est bon. Quand on passe petit nanga muna resolera. Nenan. Biso lobi ndeko na ngai. Biso Tolobi, na CCDP Tolobi, identifiez-vous. Na ko s'identifier wana, toko sangana n'importe qui te. Na mboka oyo etondi ba mbiche, na mboka oyo etondi ba infiltré. Donc biso toyebi ke mboka na biso occupé. Biso toko sangana batu oyo bazali ba résistant. Donc toko sangana batu oyo bazala ba tenter parce que to comprendre makambo ebele batambo sangani tu et tout ya okoma na suka bango ka moto azo te kabino lelo oyo tozwi décision ke mboka soki eza occupé tosanganaka toujours na barésistant mboka soki eza occupé basangana toujours na bato bazo résister na makambo mboka na bango et jamais yo mboka oyo eza occupé tozoloba bato ke non tozokende baélection oyo tozokende dialogue ezalaka te yango wana bana Congo eve ekoti na mutu yango omoni batondi na salle oyo bango to batelemi mpona eve na bango mpo bakende kosukola mboka na bango na résistance eza na baélection te eza na dialogue te donc wana toyokana malamu mboka oyo eza occupé basukolaka yango na résistance. Jamais moko eza occupé pour que nous soyons na élection ba que nous soyons na dialogue ezalaka te. Alors yango wana biso to côté ya batu to ko conscientiser bana Congo pour te bana Congo bazala conscient na likambo ekweli biso. Donc likambo ekweli biso eza toujours ngala le bar toujours na yango eza occupation biso ndenge to sangana tala moko biso to nzangami nango tozo dendela yango awa biso te batu basukolaka yango minorité assistante minorité wana ezalaki moke
ya bato ebele te minorité agissante yango wana biso minorité oyo biso nde moto kosukola mboka oyo balinga te kongo wana ya biso donc eza devoir na biso tobundela yango kitoko. Ok, merci mingi papa na biso donc passer malo papa na biso. Oui, merci pour la parole. Tolobi, Nelezana, Minga, Olobezate, et Seno, Tozalango, beaucoup imaginé, pour Bangouna, la biso, Lali. On m'a dit, Lelo, Bango, à Salaki, Likopa, Bango, Lelo, Likopa, Congolais. Lobe, Alaki, Likopa, Fiti, Lelo, et Salami, Likopa, Congolais. Nele, Bazana, Toyebike, Baola, la biété. Bota, la binomoko, Tosangani, Awa, la Nenga, Mukete. Bafiti na biso mai na miso etali biso te tozaka aposa to ekpe lupango na biso mingi olobeza te tosangani na nsima vie age na ndenge babilaki te totomboli vie numéro 1 na biso voilà totie etake autorité morale biso bana CCDP tosangani na vie CCDP ezokende tina Hollande pour sentir monde entier donc avec VH na apparaît comme tout elongo tokosiko la mboka na bondimela biso donc voilà maman parti. Ok, merci mingi ndeko pour la maloba. Merci mingi maître Kelly. Ouais, tout ça les sous na maître Cobra ndinga quand on na Hollande to yeko kuta awa le 13 août 2016 pour la réunion CCDP. Maître Cobra impression na pour mkona lelo pour batu basa et ça la mima plein. Impression na les abonnés pour la mkona lelo. En tout cas, la personne merci na ba congolais nyonso o ba ki mkona lelo. Pena pamboli mingi bandeko o baza pena na bolingo mboka. Ndenge lelo ni na comprendre pena kete congolais pena na posa mboka na ye. Le Congolais pena mboka na ye eza pena makila na ye. Donc na bien que tout ça le bébé bato o baza kilo awa. Malgré ba marche yaki mais awa nde masolo pena pasi pena ya ko kanga pena bata mayele ba yaki pena ko fungola pena bato metu. Loka ba papa fena ngalo mbeko maizo bazalaki awa ba fonction mutu ba l'action ba ranger o eza na mboka na biso na auto yebaki to yekola. Donc on nous tout le sika to yaki ba vraiment résistant ba o pena ba bundaka mboka ya solo ba outi partout États-Unis, Canada, Londres, Allemagne, Hollande biso tout yaki ale lokola sabna ke bo biso ba résistant bikambo atukani a ozaka de kambo oyo ya soulevant populaire ya kosiko na mboka na biso pe to kanisi likambo ke il faut to zana mutu oyo ko na biso mutu oyo ko mabiso asi ayibani oyo banda bitumba oyo ya nzambo yende mutu oyo ko bitumba oyo kido na suka biso tu a to ya de soutenir ye nzambo mutu ko mabiso bitumba oyo pona imta akolo masolo zomba nyango ni to ko beta cité ato ko to na ngeni oyo pona o moni sabade ko ete bitumba na biso ko problème mais il faut to za liboke na mutu to la biso na sima ya nzambo yende nzambo biso tina libération mutu ko protester azalité pa misala oyo sali ngata résistance oyo e monani donc to teki misika to parvenir ko tika la préoccupation na surtout na sika oyo pona ko moni sa mokili ete papa wana yende to na sima na ye il faut soutenir j'ai perception lié une da fondation nzela mutu on est en azalité tout le bazo ba fantrier ba mutu ba kena ba king mais dès le centre atika na poto awa azomu na libanda peto longi ana nzela na yepona nini yimta fondation misu azomunda makamutu ba occuper au sala avant ba sala bien sala exhibition déjà biso ça to dans la sima donc combat oza yé donc mutu ba to le combat azate to tika masolo wana to za la sima guide ali boso azola santia to la sima na to zamboka na biso ingeta olobi to la guide papa na biso no ngwanda aza la guide oyo amema résistance oyo kasi kolobolobi bongo eza na bandeko mingi bakosilika bakofinga bakoloba oloba nini mpona ndeko oyo amoni kasilika kofinga asala mokili mosusu mpona tozomona bien bana to bana bitumba oyo tomoni déjà na 86 2011 tomoni masolo sikoyo tosilika na vie moko oyo atie mutu bakata abibana ngai mboka soki eza occupé balibéran kaka na soulèvement populaire ya yebi nzela aza na bakarne makambo tu dofutu na nsima na ye osiliki etali yo omona nga te epana na ya olukali wa koleba na jamais toza na bitumba oyo ezali logique tozomona bitumba oyo ezali logique jamais motu akotelanga na ndako na ngai aviole mwasi na ngai aviole bana na ngai ngai nakokopere na ye toki na commissariat jamais nakosala kata na kata pai na nga azwi kata na bimisi nakaki basina ngami nakotinga na prison jamais na banaki tokosamba jamais akota na ndako na nga aviole aboni ayibi ngai akende baélection ezalaka te kaka na kongo makambo esalama yango todeside biso to na nsima ya nzambo oyo aboyi etali. Ok, balobi oyo aboyi osali mokili na yo tomonani mbala ya nsima. Merci mingi.
que le problème de leadership devait être posé. Moi, je vous propose ceci. La première personne au Zaïre qui a diagnostiqué la situation politique d'occupation dans ce pays, c'est Honoré Nanga.